Kinshasa na biso, réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banakino. Ba autorité ebele basa rolé lelo na République démocratique du Congo pour na préparer l'élection il y a 2023. Augustin Matata Mponyo a réagir par rapport ya ndenge ya cour constitutionnelle ba fongoli lisusu dossier na ye pour na koloba ete bazali compétent ya ko juger ye na dossier oyo azali nango ya Bukanga Lonzo. Etikali mikolo ya kotanga po 2022 etika biso tokota bongo 2023 bozali ebele ya kolanda akani be news ya mokolo lelo oyo ngai nazali na esengo ya ko présenter bino na mokolo ya mardi ya lelo. Ndenge kaka tolobaki ba autorité ebele basanrole na mokolo na lelo pona ko préparer ba élection ya 2023 entre autres Fridolin Ambongo oyo azali cardinal P. Martin Fayoul oyo azali bongo opposant tope président ya ECD. Enrôlement na République démocratique du Congo ezalaki bongo lancé outa mokolo ya samedi le 24 décembre 2022 na 10 provinces ya République démocratique du Congo. Kasi ba autorité mingi ya République démocratique du Congo ba s'enrôler lelo mardi le 27 décembre 2022. Moi ba regret ezali par rapport ya qualité ya carte oyo bazali kozwa. Bazali ko comparer par rapport ya oyo bazwa kaliboso na époque ya bananga tope na époque ya Bangoy Mulunda tope ya Abe Apollinaire Malumalu kasi ya tour oyo balobi ezali photocopie to nini tozoyeba te ba machine yango qualité na yango ezali ya malonga te oyo bazwaki na Corée tope ezali nde qualité ya ba technicien nde ezali ya malonga te. Neti awa cardinal Fridolin Ambongo après avoir okende kozwa carte na ye na Saint-Raphaël yokelanga ndenge cardinal Ambongo azali koloba pe azali ko regretter. Aujourd'hui, j'ai trouvé le temps de passer, me faire enrôler. Parce que je crois aux élections, je crois que de bonnes élections peuvent changer le devenir du peuple congolais. J'ai seulement constaté que la qualité de la carte qui m'a été délivrée, on dirait une copie. L'image est en blanc-noir, contrairement à ce qu'on avait avant. J'ai eu un peu comme l'impression qu'en 2015, en 2005, la carte avait meilleure qualité. Ce serait quand même bien que le service de la CENI veille un peu à ça. On a pris 22 minutes pour l'enrôlement. Okay? Je montre l'exemple parce que je veux que toutes les Congolaises et tous les Congolais s'enrôlent. On a besoin des élections. En 2023, il faut qu'il y ait élections. Okay? On n'a pas besoin des gens qui volent les élections des Congolais. Mais il faut que les élections soient organisées de façon équitable. Que toute Congolaise, tout Congolais qui veut s'enrôler, s'enrôle. Mais le problème, c'est qu'on constate ici à Gombe, ça marche. Mais à Massina, à Ngaba, à Selembao, à Fatundu, dans le Congo central, dans les Kassongolunda, il n'y a pas d'équipement. C'est ça le problème. Il faut que ce soit équitable pour tout le monde. Tous les citoyens congolais, on ne peut pas dire parce qu'on est dans la République de la Gombe, on privilégie les gens qui habitent Gombe. C'est pas normal. Batu bazali ko regretter qualité ezali kitoko te ya ba photo mutu azali mwindu kasi babimisi ye meti. Mutu azali na ye normal kasi bakomisi ye noir et blanc et sali bien te même kutu cardinal a regretter na qualité ya photo oyo. Eza ya malonga te Kinshasa et l'équipe partout. Ancien Premier ministre Augustin Matata Mponyo azalaki bongo poursuivi na dossier ya Bukanga Lonzo oyo balobaki aliaki mbongo kasi cour constitutionnelle balobaki ke bazali incompétent pour na ko juger ye lelo oyo depuis na mois ya novembre balobi ete bazali compétent ya ko juger ye a réagir na micro ya KNB. Chers Congolaises et Congolais, chers jeunes, l'avenir de ce pays.
azalaki poursuivi pona dossier oyo ya Bukangalonzo banda bamvula eleki kasi un moment na cour constitutionnelle balobaki ete bazali incapable tope incompétent ya ko juger ancien premier ministre oyo Augustin Matata Mponyo pona dossier na ye ya Bukangalonzo ndenge balobaki kaka ya détournement. Kasi ya kokamwa tope ya pasi ezali le 18 novembre 2022 deuxième arrêté moko ekobima oyo cour constitutionnelle alobi ete azali compétent pona ko juger ancien premier ministre Augustin Matata Mponyo. Yoka ye moko Augustin Matata Mponyo ndenge a réagir pona dossier na ye. Chères Congolaises et Congolais, chers jeunes, l'avenir de ce pays. Jamais une décision de justice n'a été aussi contestée dans notre pays comme le deuxième arrêt Heurconst 1816 prononcé par la Cour constitutionnelle le 18 novembre 2022 sur le dossier Bukangalonzo. Un arrêt par lequel la Cour constitutionnelle se déclare compétente pour juger un ancien Premier ministre alors qu'il y a une année, elle s'était déclarée incompétente de le faire. Cette contradiction flagrante et inacceptable du point de vue du droit au niveau de la plus haute cour du pays suscite une vague d'indignation, de contestations et de protestations à plusieurs niveaux. Des grands professeurs des universités internationales, des universités de Kinshasa et de Lubumbashi, dont certains spécialistes en droit constitutionnel, ont démontré l'inconstitutionnalité et la nullité du deuxième arrêt. Ah oui, justice ya République démocratique du Congo toyebite soki tozali kokende wapi tope leson nini oyo bazali kopesa na population swati bondimi likambu swati boboyi na bino mbala moko kasi kosala makambu lelo oyo bondimi lobi kuna boboyi lobi bolobaki bozali ba incapable kasi lelo bolobi ki bozali capable ya ko juger ancien premier ministre tozali koyeba te tozali kokende wapi na justice ya République démocratique du Congo. Soki premier ministre Augustin Matata Mponyo azali coupable, il faut ko condamner tope ko juger mbala moko sor na ye eyebana kasi après une année ko ya lisusu koloba ete que bozali capable ya ko juger ancien premier ministre to yebite ce qui population République démocratique du Congo leso nini bakoki kozwa po na justice oyo ya RDC ezo sala bienté. IDPS oyo ezali parti présidentiel ezali ko préparer congrès moko na mois ya mars po na ko désigner nani ya kozala candidat na 2023 na présidentielle. Na l'élection oyo ezali koya ya 2023 parti présidentiel IDPS bazali ko préparer mobange na congrès na mois ya mars ya 2023 pona kopona Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola candidat présidentiel ya 2023. Message oyo ezali annoncé epai ya secrétaire ya IDPS Augustin Kabuya. Congrès oyo ya mois de mars ya 2023 tozali sur ekoleka kitoko pe malamu Kinshasa eleki partout. Oui. Population ya Kinshasa ba réagir pour na qualité ya ba carte électeur oyo seni azali ko pesa population na année oyo pour na élection ya 2023 ba lobby qualité ezali ya malonga te population ya Kinshasa ba réagir na micro ya KNB. Kinshasa, population ya République démocratique du Congo va réagir par rapport à la qualité oyo seni azali ko pesa population République démocratique du Congo pour na ba élection en 2023 ba lobby ezali photocopie to nini tozali koyeba te yokelanga mutu oyo ndenge azali kotuna soki ba machine oyo ba sombaki yango kaka awa na Kowet to pe na bilokos kasi na ndenge toyebi ba kendaki kosomba yango soki pe na Corée ndenge kaka bayebisaki biso yoka population ndenge azali koloba nazo kosenga ke non mingi na ndeko kadima président ya seni azwa conscience moko atika ko minimiser makambo po ete tomoni ndenge bandi mabe
ozokende boye moi esika moko bato mokie mais mpo baenrole mutu ezozwa ba 40 ba 30 minutes nazoyeba te sikoyo baninga na ye baleka wana baprofesseur na ozwi nanga ozwi ngoi mulunda bazwaka ba 3 mois quelques jours mais ye atie 30 jours 30 jours on peut ba jour mosuku okele mpe baza na bango te okele bomoni machine ezosala yango te omoni batterie esili baplace misusu kutu to toyebi bainformation bazosenga bato so oza na loge bango baloge nayebi te biso mutu tokosunga bango mpa bango no bakosunga biso tozomona oyo nayebi te eza nini eza enrôlement ya seni ya solo to eza enrôlement ya fete kotia 30 jours mpona presque 100 millions ou 110 millions d'habitants papa Kadima avec tout le respect eza malamu te boza conscience surtout ba agent oboti na terrain hermo akene kovanda ko pema nayebi te oyebi po pema boye posala musala wana eza vraiment malamu te vraiment oyebi une affaire de la république basanga baventure te ntango omoni ke no mosolo ebimi sala mosala ya misolo oyo ebimi wana soki ekoki te yebisa bayi politique po bango basimaka mbongo babakisa mbongo mpo bosala mosala ya qualité otoboyi bakanga foto yo ozali pembe obimi mwindo muta mwindo ebimi pembe wana ekomi lokola meri melo ozomona bazwa conscience basala makambo oyo bayi mboka baza kosenga bango ata na nga nazobeta site kaka makoma ya mikolo batie kaka 30 jours soki okalcule lelo oyo totie kaka presque na 23 jours apamba nayebi te na 23 jours wana bokoarole presque 110 millions d'habitants nazoyeba te mpo ozali na bafeti mo baza mbutu bon soki ntango esile bapatie le d mekozala mbutu misusu bakobunda pamba soki awa na Kinshasa eza boye obosoki boni baintérieur na basankusu ozwi na boende ozwi na ituri mekozala mbutu c'est-à-dire quoi bandeko oyo bakisa aventure na bango batika kosala baaventure wana ezoko bamalika moko okende centre mosuku okuti kuna kungo eza te oyo machine échauffe yo machine yango basobaki ona awa na kowetu mpe basobaki kuna na mikili wana boti kosala baaventure apo eza malamu parce que ngai moko na moni na misu nanga d'abord le samedi nde balobaki ngai azalaka bon citoyen nake nanu mbangu mpo na baplace oyo ezalaki prévu asala enrôlement nakuti ata motu moko aza te ata machine te ata groupe te ata pano te ata eloko moko te nabi sava nakende dimanche na tongo nakende dimanche na tongo nakuti eloko moko te bainstalle te eloko moko te ngai avanda kaka na gombe enfin lundi lobi hier nabi nakende nake nakuti kamio bainstalle machine mais mutu azosala wana alobi o machine yango ezo compliqué mutu avandi na kiti mpo baphotografie ye asala à peu près 25 minutes photo ezobima te ezosimba te cliché ezobima te makambo ebele ebelande epesinga mpasi franchement nazoconseille na bakonzi ya seni bareprendre bamashine wana bazonga nango baboma ta 2 jours bameka koteste yango lisusu bien basala mpenza ke ezofonctionne très bien nde balansa yango sino te kinshasa eza siège ya opposition bakoprofite nango mpo baincrédibilize nani wana institution wana en plus ezobimisa photo ezobimisa banani ya noir blanc oke noir blanc ezalaka facile ma bakoki kotriche yango ozomona yango te awa na kisa tokomi na baexpert informatique bakoki kozwa kaka bakarte wana basalisala yango mobulu na ndimi te pourquoi ebimi na noir blanc ngai nalingaki même drapeau ebima couleur makambo so ebima couleur même ti photo ebima noir blanc mais ezobima noir blanc et puis eza performant te machine wana soki basombi yango mpona moins cher nayebi te eza performant te ngai vraiment navandi namoni ti lere na ngai mosala ekoki nde naye kozonga na décide nake lisusu samedi lokola eza férié franchement na conseiller na bato ya seni bameka korevoir sino te bakosimba touche améliore kaka mosala babongisa place bafoi ezali babongisa soki biso tour tolingi tosala nde baélection ya malamu po ezala sans contestation technique ezala na bacaprice nango tosenga na batechnicien ya seni soki mwa normali technique mo ezali wana basala l'effort ya kobongisa yango nalobi début ezalaka kaka difficile un mois eza ebele totika soki na 24 jours basala l'effort babongisa et puis tosenga bango babakisa ata mwa 2 semaines bazozwa bakarte me ezolia ata makasi kozwa carte ifo komo ya mama wabota mama abino kokodikoko bakokodikoko wana otangatanga bango ezosala biso boye babakisa babiro lokwa biso tokendaki wana banda tobapia biso jeton ti lelo tozwaka kati te soke bato kaka plein bango bazala jour wana babanda samedi ti lelo boye na basisi bango te
ezali malamu te kopesa batu ba qualité moko ya kitoko te, tandis que mbongo ya république ebimaki pona kosomba babiloko oyo koservir population na ndenge ya malamu. Kasi botala qualité ya bakarte oyo bozali kopesa batu ezali kosala bien te, batu bazali kochanger ba couleur, ba misusu bakomi lokola ba shrik, ba misusu bakomi lokola ba chantal. Batu bazali kosepela te na ba qualité ya biloko bazali kopesa. Toyebi te soki ezali kaka ba technicien nde bazoki formation ya bien te, kaka ndenge cop ezalaka olie bazala ba informaticien, kasi boke kolokota bandeko na bino na bandaku po baya kopesa batu ba carte électeur ya malonga te. Bazali koyeba kosala machine te, pe bazali kozwa temps ebele po na ko imprimer kaka carte moko. Na 30 jours oyo seni apesi biso, est-ce que population nyonso to bazali na Kinshasa bakokoka kozwa carte na 30 jours oyo seni apesi biso? Dossier oyo ezali ya kolandela pe ezali ya suivre pour na qualité ya ba machine oyo seni il faut aloba vérité. Oui, Augustin Ayimba oyo azali éducateur social kasi avivaka na Suisse kuna azali kokonseil kopesa conseil na ndenge tokoki kokolisa budget to pe makambo ya mboka à part na ba minerai coltan, cuivre to pe coton. Asengi na ba congolais nyonso ba s'investir na bilanga pona kokolisa budget ya mboka. Bonjour chers Congolais, chères Congolaises, bandeko ya RDC Congo. Ye azalaka ye éducateur social Augustin Ayimba a interpellé Congo Mobimba, surtout chef de l'État, après avoir gagné la guerre diplomatique, puis gagné sensibilisation, c'est-à-dire patriotisme au Congolais Zakanango pour la FRDC, asengi patriotisme wana, et ya na masolo ya libumwe po ennemi ya Congolais ezali nzala, c'est-à-dire mutu nyonso akota masolo ya agriculture. Augustin Ayimba, sujet congolais, oyo a évolué mingi na mboka Suisse et sikanini a eu expérience ndenge na ndenge comme éducateur social pe membre ya Asbel Jérôme Sokolo a yebi bongo ko pesa ba conseil pour na ba congolais boye ba bongo ko sala agriculture a eu kutu exemple ya famille moko e vivaka na France kasi ba sali agriculture mboka na biso ezali na nyonso bolanda toli oyo ekosala bino malamu. Bandeko bientôt fin de l'année, bientôt bandeko na Congo bazala bezo ba lia ba mela ba sepela. Et donc l'éducateur l'équipe na nini était éducateur social, éducateur spécialisé dans beaucoup plusieurs années expérimenté na ekota mais soki to sala ka bilanga. Toute la diaspora to s'investissaka na bilanga. De chaque famille à se retrouver na pondu na ye, na manyoko na ye, na nguba na ye, na mbisi na ye, na mwa ngombe na ye. Yango na yeko sala elema yo pona bande kwa diaspora à travers le monde. Gouvernement na biso na Congo ta na agriculture, élevage, pêche, mabele eza kolala. Na lancé appel na diaspora à travers le monde. Na moni famille moko na yebi personnellement très bien batala les mista biso mingi. Bazoki dikanisi ba sombi terrain moko côté à Maluku. Au poussani mkozo kende lokola côté kinkole kuna Maluku poussani mamuke ba sombi terrain monene. Na leke pa na bango quelques mois après la kisinga bi Augustin Tala. Mama na ngai. Ba teki ba saki ya fufu tala manioko. Tala pondu. Tala baba ngai tala biloko. Ba bi meto récolter. Première récolte yangoyo. Ba élément yangoyo parce que c'est une famille discrète. Na ngi exposé bango te mais tala belema ba pesa nga yango na côté ya Maluku pusani mukema liboso kunso ko kini bandundu. Ba loué mutu mona mboka wana kateli bango bilanga ba osakana te. Bande ko tala fin de l'année yango soki chaque membre de diaspora a sala ka lokola famille oyo, famille croyante pratiquante. Ba sali yango nde na Congo to ko éradiquer nzala. Yango na ko conscientiser toute la diaspora congolaise RDC. Il est temps lukamu mabele na yo nanzela baton ya ba Congo nanzela bandundu ou bien na Katanga ou bien lukamu mabele na yo sala agriculture lokola libota oyo bavandaka na côté ya France merci bavanda côté wana c'est une famille que je connais. Tala investissement na bango ekosunga batbaye kosumba banyoko batbaye kosumba seka fufu bapondu ba yango wana
bazana ide ba kena pisciculture ko boko la mbisi et puis na bantaba na biloko mususu. Yango na ko interpeller la diaspora congolaise. Réveillons-nous bandeko. Congo to éradiquer nzala. Congo to éradiquer kolela. To pesa image ifu na Congo. Parce que mokonzi mboka yé moko ko éradiquer nzala te. Mais ce que tout le monde a sali loko la famille oyo. A sombi terrain na ye. A sali elanga na ye. A biloko na ye kuna. Ponde kozanga te, manyoke kozanga te, ngube kozanga te, ngainga kozanga te, bitekuteku kozanga te, a sali pisciculture na ye, mbise kozanga te, ba bio. Surtout diaspora à travers le monde. Investissons-nous dans agriculture, pêche, élevage. Achetons des terrains dans la banda koleke be na Congo et recréer ba inondation parce que ba belle pour se pointer qui ça c'est tondi na exode rural ma belle commis et aussi pour se pointer. Il est temps de revoir maintenant ma belle ce que tu utilises en nini la ministère agriculture. Si batu babunisaka RDC ezali parce que Nzambe ya benisa pe ya pambola mabele ya Congo yango wana toboite richesse ya ba minéraux ezali ko continuer ko bota kasi po congolais a vivre malamu na mboka na ya za la indépendant esengeli asala bongo milona politique ya agriculture esengeli ekota na stratégie ya vie ya ba famille nyonso ya congolais kozongisa système ya kolona mikala même na basimandaku pona kolonga likambo oyo ya nzala. Augustin Ayimba ba conseil oyo za kopesa to mona kayango na diaspora te diaspora musala kaka ko critiquer koloba mabe ndenge mboka ezali kotamula mabe ko fanda kuna na malili sans ko contribuer na quoi que ce soit kasi oyo yo Augustin Ayimba ozali kosala to kanisa que d'une manière ou d'une autre Congo ekozala na posta na yo pe ekofuta na ndenge ya solo pamba te ba conseil oyo ozali kopesa ezali kokoya na mabele malamu pe ekobota mbuma pour la République démocratique du Congo. Kinshasa est l'équipe partout. Awa na Kinshasa ezalaka makambu okoki kosala likambu na ote sans que population eloba. Population ya Kinshasa tope bafani ya héritier watanabe tope ya fali ipupa ba réagir tope bazali ko polémiquer sur concert ya fali ipupa betamaki le 29 octobre na stade des martyrs na oyo héritier watanabe abeti awa le 25 décembre na stade des martyrs bazali ko polémiquer na micro ya KNB. Kinshasa na République démocratique du Congo soki otunité okoyeba te concert ya héritier watanabe oyo ebetami le 25 na oyo ya fali ipupa di Cap la merveille ebetamaki mokolo le 29 octobre na stade des martyrs esali polémique makasi population ya République démocratique du Congo bavandi kimia te bazali ko polémiquer sur yango biso pe KNB tovandaki te tokitaki na terrain pona koyoka ndenge nini bazali kosala ba analyse pona ba concert oyo mibale yoka bakinwa ndenge ba réagir na micro ya KNB. Bon, selon nga naza fan ya fali te naza fan ya héritier te mais na sepela na musique pona yoka musique na sepela te pona sepela ne lunyamu donc musique na oka ya qualité en tout cas na apprécier musique ya petit héritier bon babina ki ba sepela ipo na sentiment ya fan mais nga na sela ki ezali oreille musicale na yoka ki on na koyoka ne na oka pas petit héritier jour en ezaki ndenge nini journée esalamaki ndenge nini mbule bete presque tous les 24 ko ya village Kinshasa espace ezaki lisusu te bato musu babimaki te musu bakende ko fêter na ba famille ezaki normal atonta stade te non eza marque organisation te eza moment eza biloko esalamaka même pas jibeta na beta Bercy moment oyo ba Grèce te kwei yake beta Bercy akutana na problème la même chose nae akutana na mbula akutana le 25 décembre akutana na mbebele bon pona ko encourager à l'embate prochaine occasion so ipesenga bandela abandela toka bayemba bandise mbujile to na yemba kutu atonti stade te ya ofele ya bilo mwa bongo to isu ambiance stade banda top nango zande kotonda tant le moment ma musique yo ayembi te wale ko comment changer biso idéologie ya stade parce que quand on fait que non on a peine bettre dans stade ata na beti 4 personnes c'est to considérer ce stade dans to eba kala te quoi tant bolo ba no fali ayembi te bino bolinga na beta dam fala beti musique fali na stade des martyrs à beti dam te
bato bano sepela bano tia ba maboko boye to ba image bano sepela te qu'aller 2 millions to 3 millions non la musique batie le micro ayembi na micro ayemba ki musique abeta ki dambo te est-ce que bamna lo bana ko sa yo mo na poser une question oui au monité c'est des tondité c'est des aïga kota bataimana na nde azana c'est des koto batazaki et puis ba dans stade filmé ba image yango téléphone yango bolo ba vidéo téléphone yango to la na mamunyo so dele koton sa stade ils ont dit non ils ont ma qualité voilà ma quantité faut na ma qualité tali bonne musique au qui manque té musique mais yango bon il ça peut être concert bien bon il était ma santé na zaki wana santé qui non musique ma wa musique donc ça va fali na mona qui entraîner na ye to bele abimaki ya to bele abimaki mais hérité moi to patienter ti à côté bandi man nous le nebo to sentir que non vraiment musique ça qui wana il y a le rien à dire rien à commenter bon abosé ka makasi abosé déjà bat baché déjà na moi place mo ou na ozanga donc ça moi un pas déjà donc atikate oyo asali plein mais ayembi te oyo ayembi masali plein te siko place wana nayebi te toza nini mutambo tosali par rapport ya travail na ye par rapport ya boyebi na ye par rapport mpe ya capacité oza comprendre fali asala kokesa liboso ya héritier ye na nsima parce que pourquoi te comparer mbala moko boye moteke esala bien te baza bato fo encourager bango héritier c'est encourager bamosusu bapere ebele baza wana bakina bamari mpo babeta stade botanga komona te mpona nini adolphe de mungezi ye moko abeta stade rien c'est un jeune ya koencourager makasi nga vraimen la félicité avema mobali mpena moto na tembe donc umela vraiment ba musicien ya République démocratique du Congo bazali kosala musala malamu héritier Watanabe félicitations na yo na ndule oyo obetaki mokolo ya le 25 na stade de Martyrs ozali vraiment moto na tembe ndenge kaka olobaka fali ipupa dikap la merveille félicitations na yo po bato nyonso tu bamonaki musala ndenge esalamaki Kinshasa eleki partout oui. Artiste Fally Ipupa Dicap la merveille azali ko continue kaka kotombola bendele ya République démocratique du Congo culture ya République démocratique du Congo ezali kotombwa malikolo ya artiste Fally Ipupa concert munene ebetami kuna na Côte d'Ivoire Fally Ipupa na maître Gimse batomboli bendele ya culture congolais kuna tolanda ba détail ba Congolais oyo mibale bana mboka bazali kotombola bendele ya République démocratique du Congo pe culture ya musique na biso na libanda partout na monde entier musique na biso ezali komata mata likolo ya ba musicien oyo maître Gims maestro na Fally Ipupa Dicap la merveille tala ndenge balelisi batu na Abidjan kolobate ba beti ndule kuna avec impact na idéologie la ndelanga eloko oyo et bongo comprendre qualité ya ba musicien tozana ba na République démocratique du Congo. Merveille aigle ye azali toujours likolo na maître Gims maestro oyo autaki kubeta ndule na finale ya Coupe du Monde ba musicien ebele kutu bazwaka tante na monde entier kasi biso République démocratique du Congo malgré Léopard ezalaki représenté te côté musique tozalaki représenté valablement et pas maître Gims lelo oyo bazali kosala honneur ya République démocratique du Congo na Côte d'Ivoire boyende ezalaka musala malamu pona ba artiste congolais oyo oui. ezalaka culture na biso awa jamais erata TikTok ya mokona lelo to proposer les bino oyo. Moi c'est boya rezoé wap la beauté d'une femme Dieu a fait que ça passe vite hein.
C'est quand les gens t'aiment pendant que tu es jolie comme ça, c'est en ces moments-là qu'il faut dire oui. Parce qu'il y a un moment, même tu n'auras plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donne-moi un amen bien. Avec ce corps vraiment, qui peut me dire non, la malaria peut terminer ça? Oh, donne-moi un amen bien. Moi vraiment avec ma poitrine, quel homme ne voudrait pas dormir ici? nazalaki na esengo ya koyeba ete bozalaki ebele mpona kolanda kani mbe news ya mokolo na lelo. Tika topesa merci na tata nzambe oyo akutanisi ngai na bino na mokolo na lelo. Bonne année pe joyeux Noël na bandako na bino esika nyonso to bozwi libaku ya kolanda kani mbe news ya mokolo na lelo. Bo continuer ko s'abonner mpona 2023 te ko continuer kaka ko servir bino ndenge to mesana. Ngai na bino tokutani bongo mokolo ezali koya botikala malamu na bandako na bino. Magazino Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki réalité ya banaki no